aucun asalanga et blessanga et sisanga poso sa musala. On était une famille, on partageait tout, nos secrets. Non, ce qui est blessant à niveau moko donc na évité, qu'un afanda na mwana oyo grâce à l'obanga na sale le côté na fimbu. Quelle ingratitude! Na tala ba sacrifice ba kacho, na otika banda na ngana ndako na lala na ba kacho. Nga ucho bwa kila ngambasu na libeli. Maika yebi bwa kila ngambasu na libeli. So siku nazaki siku makasi te nde eza rapela mbasu ekwe boti baba nde banda ovima ne ngwana bubu siku ngana za wapi. Mbasu yango manike. Yo baba kila koka maladi. Babwa kila manike basala koka ba problème. Babwa kila ngambasu na libeli. Na mwana wana penza mwana wana zo kokote osala émission te na opese ba question mwana wana avandi mwana wana muchopi alors a choupe na lora yo pendo vando fingi o mande pote fingi yo kasi ba sisi fimbuti moi na garçon azo finga na zo bonde la ken a pese ata salaire ya $20 ayaka olexa tant ken pardon to si $400 pese a ozwate no kata mona na fo yaya ngana ndona ba fia ba internet balala na bango baso bimana mibali moko est-ce que ba oyokana bosa na déjà ba japa pamba pour grâce na fifi balala na bango mbali droit balé na ki lesbienne toujours beta moi tout moi mpepe mboka msupe kota olie pe blo msusu moi mpe batu msusu kolongola moi sur ménage quoi yango Mike ba ite to beta moi tour quelque part to lo bana sur place toki na lo bana place toki de boze là bancho OK le kanzela bancho ya bakanga lo bandoki na moi. Bienvenue sur www.com Africa Elengi TV. Merci beaucoup d'être branché. Abonnez-vous massivement sur Africa Elengi TV. Vous ne serez jamais d'ici. Merci à fan Namsoto Bolingarabiso. Au Bolingara chaîne Nabino, Bolingara émission Nabino, Jardin des Stars est représenté par la vôtre Karan Boyo. Moi, moi, 12 ans de la presse congolaise. Je vous aime tellement trop, Nabino Mingi. Merci pour la fidélité et confiance. Pour ça, Nassit Nabiso. Je suis avec mon invité ici. Il s'appelle Maniké de John. Avant de présenter mon invité, je dis un grand merci à mon vieux Jiki. Bavoun depuis Paris, mon beau ténor trop. Vient en Akat, ça va n'engagement baïlo Dallas quoi. Donc présenter mon invité Maniké de John. Bonsoir Maniké. Bonjour tout bonsoir. Bonsoir. Bon, là on est à Kinshasa. Il commence à faire déjà un peu sombre. Bonsoir. Partout où vous nous regardez, chez les Kumalota au Japon, je crois que et maintenant à cette heure-ci, il est 6h du mat. Donc on va leur dire bonjour. Ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité sur ton plateau. Merci Maniké de John. Tobetano masolo kandinge zalaka. Ba internet na biso balinga ta ba mona ko Maniké de John. Tovandi, tout le monde appelle les cotis et pas le terme n'attend avec le kamba. Poto et bengi, poto ningani. Babi Maniké position na eye ba insulté. Position Maniké ezo e banate. Maniké okomi ko sala be mission ko côté là Ken Piana. Et puis bah propos ya Ken Piana vis-à-vis na yo, c'est comme si beaucoup na déjà ko solo là, besoin en bonne relation, besoin en bon terme pour toki que Ken Piana lobby. Si même background de Yona grâce témoye azara au couranté avant da mon appel à grâce témoye kota grâce témoye benga à sa droit de réponse donc à sa grande surprise à Monique non bazolo banayo Maniké de John a un problème na oté Maniké éclaircir biso na ba internet ou ba benga ki biso ba ta poto benga ba ba non position Maniké ça problème. Merci pour la question. Moi vraiment je vais dire quelque chose et là non le bakaka bon je parle en lingala tout le lingala mimi langue na biso ya kimbangu pour ça la biso bien que
Keren, tu es intelligente. Tangaka, aux intello. J'aime pas les menteurs. Lona ina na vinanga lokutana hypocrisie. Oh, on a linga ça les hypocrisie. C'est pas dit que ceux qui n'intervenir moki na makandenge sarato la kota a tina qui voit c'est pas ya patience. Ngai na ye quoi que ce soit. Mais il a formé toute une équipe pour m'insulter. Qu'est-ce qu'il croit? Azaki au courant. Ati asa au courant. Là moi nana lora finga ngazara pas au courant. Moi na oyo ya bengana. To mata l'escalier, moi na wana to mata l'escalier azolela. Na yebisa yenga bizwa salaire na nga kata opesa kaye. Lelo moi na wana vana kana wenze na kata wenze ya gambela. Ase compara na mwana na ngai oya vandaka na ngiri na avenir munene na avenir ngiri avenir munene. Oya okola jamais na kata wenze. A se faire ba idée te. Moni fimbo na ozonga ngo jamais. Na ebi nani naza. Na yabai lora shwa linzanza. Suka na linzanza. Na ebi seke ngande makambu. Nga. Ngande star ya presse en ligne. Ate zanga avion. Ate zanga voiture. Na ane lokote. Nyonso na kota na zolo. Ngande star. Oko sa la 50 émissions internet. Talamande. Est-ce que batala koneti manike? Bato ba finga ngeza bato batala nga makasi webi. Aotala nga makasi alongoli stress a seke a sepeli mais so komi place ba ofinga nga finginga. Baloba nyonso moyibi oboy et salange lokote parce que ezanga te. Nga so lo bana likam na bike conscience na nga e bike ngai na sala na nga ngote. Oko bandolo bango bandale otimu ko yesoya na répondre te. Nga na répondre bonka na si na répondre ken na répondre ken. A se faire ba idée te. Oh, asa ba soda te abunda. Internet eza talamande. Nga position nga na pesa ki yango na baki 3 mois. To koti 2e mois. Siffle linge beta. Baba zali na combien d'abonnés? Baki na 44. Baki na 44 hein, bakom na 45 hein. 46. 46 hein. Ah, tu as na combien? Na 14. Na 14, tu comme na combien? Na 18. Na baxi combien? 4 000. Vitesse. Oh Manning de John. Na c'est Mike Lokamba. Na nga Mike Lokamba abenga nga na site na été pour votre information. TV, oh eza TV. Et puis à coûte combien d'années pour toi battu? To ko sona na Mike. Lilobo elonga te Mike abenga nga na site nete. Na ça ki ngabi pesa nga 3 mois na betelo vitesse. Abi manike na za déjà monétisé site na ngezo kinebe ngabi na lancer défi à 3 mois. Ngam na ya ipa ya Mike Loka. Lele komi ya finga na bakiti. Ngayo moni gero yoko. Na olinga te lobi mutalo ba otenga na kote la yete na obunda ngonga moko. Na obunda ngonga moko. Pona lakisa mambo yanga pa na vrai général. Ya j'écoute tout o ki panvita. Hein? De dondona de Bruxelles. De dondona de Bruxelles donc o ki panvita ya j'étais Manique de John ituni me wanda ya ndona. Hein? Ndona penanga mwana Jean Léonard itunime. Alors, donc à se faire ba idée te que oh tété toi na course. 3 mois na ekokita. En tout cas, Njora, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Business, ça va te vertige. Hein, mobile nangai. Wa mobile nangai. Ba betika na maboko na donc tout ça na hein. Ngana fan na pas fan na ngano to yebi to linga na makasi. Position nga nazana Africa TV elengi. Bana poto. Boninga na binote mamanto. Na restaurant de PlayStation Cité la tambo vanda kana pena ya jansa tchara nga pena na anti gigolo wana nazana nga a na signé contrat 3 mois mais son a longue mais ko fundanga on a signé un contrat on a signé un contrat en bonne et due forme ça on n'a pas fait de la blague ici
so bokanisa ngo black so na meki afunda nga Mike afunda bato ebi afunda bato boki bosambi afunda nga alors na omona te ata kutu après 3 mois Mike alobi a renouvelé contrat te na ozonga fimbu te oke na salanga e blessanga e sisanga posa osa musala. On était une famille, on partageait tout, nos secrets. Donc ce qui est blessant na niveau moko donc na ebité ken afanda na mwana oyo grâce à lobanga na sale lo côté na fimbu. Quelle ingratitude. Na tala ba sacrifice ba kasho na otika banda na ngana ndako na lala na ba kasho. Ah, ya. Ata mbwango so ali asanzi ali. Mais ngana mbwa tenga na être humain. Ngana humain et puis avec toutes mes connaissances. Nazan na mutu nangizo sala bien. Keren, to sauter bango. To bay to bunda na musala. Sarah aza petit nanga aotika la petit nanga pour na ebi Sarah na internet te. Est-ce que au moment où on a fini Sarah, si on a bien réglé Sarah na fini ça na dit na on supplier ngabi mets un peu d'eau dans ton vin. Hein? Donc moi vin parce que vin ça trop fort. Mutoyo ayebi français na lobaki adage. Mets un peu de l'eau dans ton vin. Donc elle diminue moi kanda. Tout ça la musala hein? Tu comprends? Oui, je comprends, Maniké. Voilà mon amour là, donc le message. Je crois que le message est reçu, est passé. Je crois que vous allez le recevoir. C'est Elisabeth Mayangi, qui a participé à Bisengo. Et à Mawatro. Nga ucho bwa kela ngamba suna libeli. Oh. Maika yebi bwa kela ngamba suna libeli. So ce qu'on a zaki sur ma castem nde eza apena mbasu ekwe baba nde banda ofi manengo na bubu ce qu'on ngana za wapi mbasu ngo Maniké yo baba kila koka maladie babwa keli Maniké basala koka ba problème babwa kela ngamba suna libeli batangi ona koma mwana mwasi mutabwa kela ngamba suna libeli mais est raté eleki nango prophète Dorazawana Maika yebi Maika kamwa na za église na lopango nanga navana na kati église na tia église et pas un biso basambeli na ozo ba antibiotique je crois maman onto na bo omoni dans na kondi oyebi combien de temps na tamwa na nzela na omi tuna na sali ken nini Keren mwana nga oyebi ko to so na ta olo batate na sala mama na nga likambo buna zuka micro na mando fingo bi ninge blessé vaut mieux oye baba jijo na likambo oye bi keno na sala ki likambo o pe na bengo allo Keren ndeni Keren lelo na oya tepo na zoka mwa mutu pasi lobi pa na tongo na oya pa to tourner mais na butu na 1h du matin lien monsieur Kota mwana wana li papa ya matanga ya vie bokul afinganga mwana musala ya Karina ofinganga ngai Karina banganga mwana musala Karina ofinganga kena fungole porte mabe wana ndi no pardon kete Maniké ken piana lobaki mambo wana nyoso ye azaki surpris komona ngo ayeba kité so bwaki na ba rando na binu ezaki vraiment innocent na nyoso wana azaki surpris komona droit de réponse ezalaki oyo il fallait nanyoyo grâce temo asa ezaki ndeyo abi vraiment ayeba mais soki mutu aye awa na Africa TV elengi Keren osimbi micro bandi otanga komona na ndenge bo kata ye okate mbala moko ba tete asala awa soza mposa ofinga eke ofinga ailleurs le babongo metango yo bandi otiana ba commentaire olobi asala rappel lo côté awa nga kansaki mwana na ko apporter makambo malamu yeba te batumsu basaka ba demo ba tindeli oye penza aya oboma yo ba boma yeti
mwana wana kena fanda pa na bango et puis aye kaka lisusu na fimbo alobi yo mama na bango apekisi ye internet après avoir asumbi atiki solo aye lisusu monde se moquer na ken abomi site na ye aye kaka na site na ye mpona olobani kena mama na mais mama na apesaki internet ntango ofingaki collaboratrice na nga te mpona nini ntango soyaki obomela nga donc mwana wana ya na dende d'envoûtement aboma ye na esai ken zala prudent abai kaye na esaki na ntango olela moto azaka ye moko lelo azolela mutu te na fimbo okoka mutu te na fimbo okoka mamunga mamunga asalaka mpo sala ngo ifo zaka nga na mwana wana penza mwana wana azokokota osala émission te na opese bakestion mwana wana avandi mwana wana muchopi ya lora chou mpenza lora yo mpenza ovandi ofingi omande pote fingi yo kasi bango basisi fimbuti na garçon azofinga nazobondela ken apesi ata salaire ya $20 ayaka olekisa tan ken pardon tosi $400 apesi aozwa te na okata mbongo na fungo yaya nga na ndona bolamu na nga egangaka bomiboma loko miboma esili bofinga na yeba so bosisi kofinga bokoka susu te natindela bino makambo mosusu na otindela bino na message mafinga mosusu bofinga film esilaka te esili bomoni awa sikoyo patron azolele bongo bino bana misala bosala ndeni bobi niveau ayini bino mpo amonike botiene erreur nga alinga nde omoni place na bai tokomi yango era oseka sikoyo nga na osala mosala nanga ya tosote bango tobeta masomo mais manike obaki obanda ofinga lisusu te obaki obanda osala émission obanda osala so badroit de réponse te elo oni okute nango olelo ozwi décision nalingi te bazwaka te nga sofingi mike na ofinga o boso afinga moko ofinga nao te sofingi ngai na ofinga sofinga na répondre na ngai yo te mpo nga na nanga manike ofinga nga nini nga bafinga ngaka eloko mo amela ya drogue nandoki na mama koko basala abongo mpo badestabilize nga batapo te batindela nga mbongo te nga nafanda epa mike asamona na manke nga avanda bajourne omba awati nga ayaka awati biloko kutu ndenge etikama na kati appartement onga moyibi biloko nde etikama na kati appartement oyo ndenge ezala na nini te na fimbu te fimbu tofanda na babar tokota na ndako nini tokota na ndako nini ndako mpo bakota yango so ndako eza ti omanike lelo tomoni badivision eko makasi na internet biso toyeba badivision kala ezalaka ntango mosusu na mibali ntango mosusu baowelela mwasi lo tokomi emoni internet ekomi basi na basi kobebana baséparation ekoti makasi tanke yo grande sœur na internet de john conseil ni kopesa baleki obi badivision ba mibali baowela liboso ya mibali ntango mosusu baowela mwasi moko boye ya lelo basi sikoso baza bamari bongola kasi mari bongola ngai mari bongola ezalaka pede tekewe mari bongola basi mpe bakoma ebo mwasi so akoma mwasi epa moninga na ye akoma mobali epa moninga na mwasi bafia ba internet balala na bango bazobima na mibali moko est ce que baoyokana te bosanaka déjà baja pa apamba mpo grâce na fifi balalanaka bango mbale naki lesbienne est ce que simba ntango fifi babebana na gloria grâce akotela nani mobali na ye ti akotela mobali na ye ntango sikoyo ye mobali mpe ntango auta poto aye alingi oyo abimi na bango nyonso ntango baodécouvrir mpo mibali yango mpe basakanaka na bango omona mokolo otinda ntango ozonga poto ntango otinda mbongo na agence omona mobali moko atindeli bango nyonso mbongo bango nyonso bake ozwa mpe mbongo mokolo moko epo baweli nini bakende ozwa mbongo na agence bakutani ti alors mobali ya nani ekomi yo te nga nabetelaki yo lisolo
ma poti binoti dikola $100. Bon, nga na yebi na nga te nga pena na yebi te nga pena age na mobali banda ozwanga en charge nga banda osukola couche na bonne nga na olamela mobali no tia mobali blo na mesa na koma na nga makoko na boko na bota bana na bomwana bana ngai bazo bandiko na bango en charge donc j'ai pas le temps nga pena koma na nga pena ser mombe ya mère malu na yaka na ngi pa Mike na faina na meli ba jina nga na le na nga na Keren akabeli nga moi $10 na ngai Keren kuta kabela nga loba te eloko ya lora chino fungola sac na nga na bisambo moi yo loko loba ke no mukolo mona nga nde na bana obeto yo mtu banda na lo sambo na ngai koma ka lora na kuta na yo na faire comprendre qui je suis bomeleka moto amwana déjà bon manike yebisa na ba internet na biso sango epanza na internet babi manike de John azo voyager na Mike Lokamba ba bengi ba manike azo kende wapi manike azo voyager te manike tozo mona ete bo manike yo mona yebisa ba internet na biso manike azo voyager ou pas te to voyager to beta moi tour pour moi santé PA moi m'appelle mboka moi mpépé ba stress babi bazweni déjà manike visa manike za visa na ye makambo nyonso ba guerre ba nini oh eza buzzté te za buzzté biso sala ba buzzté biso créer buzzté nous on fait des choses vraies buzz à mensonge bien ngo buzz à mensonge et c'est le mot et ça la maraté yo ce ko sali yango buzz à mensonge toujours beta moi tour moi mpépé mboka msupe kota olie pe blo msusu moi pe batu msusu kolongola moi sur ménage quoi yango Mike abaite to beta moi tour quelque part to lo bana so place to ki na lo bana place to ki de boze là be bancho OK lo kanzela bancho ya bakanga no bandoki na bomwana oh bakanga mtundoki bana ba bon yebate bana na baki bon bana mbatmo balakisa papa yo ngana bi papa na bi mama na o ofanda pa bino yo lo ba komanda komba ya mama na ya papa na nda ko vandaka yo so ko mama balakisa papa na ba bato mabala sa famille na bino te bakanga ondoke pa na bino kima bakoli na état de colère wana ya ngondi bakoma tia batuma à l'aise bancho so tali vina bango sorcellerie bakanga indoki banyokola makasi azuka atan sali kindumba mingi yango place na so kende il faut semeka il faut zakana caractère ba sorcière bancho donc obeta na soma tourna biso na soma tourna soso ya moi une semaine moi 2 semaines toujours na soto tchim tant ozonga ndete ko cham noko ali mama kon kita iseka babi dodondo na babi beisha mafolo babi Amelia Mulasi to comme je peux déjà en femme manike ça maman mot de la fin on a ba mot de la fin ngeza kaka boza na mino calme na za na ngai na check pasi bu mutombo na nga awa ezaka santé nde eninganaki yango tala kaka makambo donc moi ba attaque ezaki moi ebele mais nzambe asali grâce ça va naza sucure mais naza na ngai yango boss habité toluka to bima moi muke to bima na moi muke na capitale to bima pa Kinshasa to bima capitale te mais to bima pena ki Congo démocratique to kena mboka msusu to moni bato msusu to s'équiper na bango to lié pe biloko mboka na bango ba zero like sa visa manike na biso like sa visa te poto na tina ngote bato ba like sa visa ba complexé ba wana complexe nga kena poto na ndaka tata na mama na na somo na ngote so na OK poto na bo mona nga na sa video na poto na like sa visa poani pona sa na ngoni wana ba complexé bato ba kola na ba rêve akola na ba planète non siko asali ba effort ebele ya mabe pozo eloko ngo ifa luka betela ngo tolo apesa bato pa biso to okena biso quelque part kaka quelque part tokena biso bêtiment tourna biso on rentre maman au restaurant de play de dondo na en tout cas belisha mafolo ba lobi to saki l'anniversaire à Mémé Lobi bomona ba image bomona ba image Amelia Mulasi Mambuta yanga ya pasi pe ya bisengo de jogo bagu danger
En tout cas, je vous aime beaucoup. Il a choisi ma tata, l'ange céleste. Merci à toi aussi, ma fille. Manique de John, n'engana bossa na kutu question oyo. Ndenge nini siko ba kamba fali to mona ba répétition te. Ozo beso mamba fali te. Manique, est-ce que le président est au courant que yozo bela? Comme sous ba. Mamouke na loba ke za en raison te bo bacho libanda fali. Jamais ba changa libanda fali ndenge na zena concert à Serre. La te président yemo kutu nzoto kutu ningana kiepe mukeo kiepe.